soki musicien akufi ezalaka famille biologique te nde bakufeli famille artistique mpe bakufeli naoloba bien mpo bato bafongola matoi balanda deux famille ekufeli mais ntango nazwi na hôpital na banaomona motu moko te na hôpital motu na naomona nakuta famille na ye famille ya Tchakakongo ezalaki koko na ye une fois nakuta Margot kuna nakuta Margot une fois moto azwaki mbongo 50 000 eza vie marai vie marai nde azwaki mbongo vie marai nde mpe azwi mbongo apesi na maboko ya famille tant bazopesa na mbongo bazalaki bango mibale marai na Margot mwana Tchakakongo 50 000 bapesa ni bazalaki bango mibale studio wana ndenge tozokende dépense ezosala mebele kuna na bamisien ezanga tokokunda mpe Tchakakongo 100 ministère de misa budget tokokunda ye 100 bon 50 000 ezali biso tozwi na biso mbongo te vie marai mtazwaki mbongo azomiseli Margot mwana ya Tchakakongo liste bandeko na ngai yango oyo liste yango oyo ya bakombo ya miyibi o bake lisusu na matanga na famille ya Tchakakongo bake kosenga mbongo ke bayembi pona Tchakakongo fo bapesa bango mbongo po bayembeli Tchakakongo donc ekomeli bino commerce prière na bino bozo kotala nanya kokufa mikolo oyo okomi ko préparer moi vocal moko kotia to batala muto asi akufi to a besoin banzembo na bino te toza besoin banzembo na bino te ba musicien congolais yo Guy Molière depo bino oyembela biso ki di banzenza so ki di banzenza ti lelo ki di banzenza o tiki ki banzenza na bino so ki di banzenza ozo continuer lisusu na makambo okomi ko préparer ba ozana banini ba voko ebele ya kozela nanya kokufa po au placer donc musicien mobimba sans chanson ozanga na ba voko ya matanga Guy Molière keba na yo et so wana mutu petit ya bokechu vena nga bokechu premier pekisa petit na yo pekisa petit no pas dernier de yuma ya kosakana te tant biso to sala makambu na musique congolaise ya zalate mpuku azalate pe azalate pe azaka te donc azalaka ninga zawana na bangile so matimi kile azabanda esa kosakana na yaka bon tant nazolongola bokechu ponya longoli vena nga bokechu wana vena ngati OK aza vena nga parce que aza collègue d'abord mais et so aza maman na banda esa keba aza mutaliboma aza mutaliboma en général aza mutaliboma aza na koyo ke ne poto ba kangi yo je te dis aza mutaliboma puis makambo soki eso wana lobi nengana yebisa vena nga bokechu aza banda esi yuma ya kosakana te donc azolinga tia makelele na place makambo ya yebite azo comprendre te ayeka mbala moko aloba bilobela esala nga nazonga sima na mambo ba démarche eza parce que nga na bana otalisa Margot nzela chaîne de dépense ndenge esalamaka po esala bango bien esala ye pe bien bavanda kimia ole batatoli pa bato mosusu mais to na monika o alobi ba manquement de respect nazongaki sima na vai na nga na obi na olela vie na nga Tchakakongo na kwa na nga je corps bima na ina télé fleur ici nazongi na nga ndako pourquoi qu'on s'acharner vers les artistes musiciens pourquoi biso ba musiciens tozali na besoin Tchaka kofate to yebi valeur na ye parmi ba cofondateur artiste en danger wana to yebi sai maloba verbalement artiste en danger banda tango Al Pacino akufa na 2009 mutayebi yango azate naza mutu nazali na Tchakakongo na hôpital banda malade na ye ti jour akufaki vendredi mais ba musiciens nyonso ndenge tozalaka tozana kati ya groupe na biso mo tosala komona ngo ACOM association des musiciens congolaises tosala cotisation wana cotisation ne bana oleka pa ngai na ko personnaliste wana otiango batu ba monango ngai moko d'abord na côté le bon na poche avant na tout ba sala cotisation na bimisi montant na bimisi na opeso ngo otala ba montant to tiaki wana ngamo na bana otia cotisation batu nyonso bateli ba liste to tiaki komba mutu to tie montant to tie komba mutu tie montant ndenge banda oleka mais batu mususu pe wana na oloba ba mise to sala ki cotisation ozomona OK so mutu ayebi soki ba mise ba sala ile sa ko cotisation c'est faux Mama, if love is crazy, love is funny. Na kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te
comme sous na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse. Papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyonso. Soba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe. Tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo. Ba nzambe na salaki o Papa Moïse ebi sakinga. Nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga. Intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth. Na ekoleka délivrance après une semaine. Mwana na ngai akomi koloba. Mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba. Esengo koti na vie na nga. Médecin oyo diagnostikaki autiste. Médecin wana kaka ye moko na changer maloba. Médecin lobi oh, mais namoni changement salami, namoni mwana akomi koloba. Namoni mwana autiste ezali lisusu te, mais eloko nini salami. Na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa. Mwana na ngai akomi épanoui. Vie na ngai ekomi épanoui. Nga moko nakomi épanoui. Mwana na nga koyemba nde koyemba. Récitation de récitation. Na yango nakumisi nzambe ya Ozana. Nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga. Meka Jésus Christ de Nazareth. Komisa yo au centre. Luka délivrance. Ndoko mona bikamwa na vie na yo. Nazwa délivrance na nga. Natambole pa ya ba pasteur. Nazwa eloko te. Mena nzambe ya Ozana ya Papa Moïse. Bikamwe koti na vie na nga. Shalom, shalom peuple de Dieu, bana ya Ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba. Pe musala na bandaki kozwa te. Na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso. Dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai. Nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo simba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Voilà, affaire 50 000 $, il y a Matanga Babsek qui est de Papa Nabiso Tchaka Congo. Alors, donc, c'est le désarroi, et Belé, et Sali, Oizali Bongo, Zizani, affaire, il y a 50 000 $. Alors, pour Yebi, Oyebi, comme Bodio, par rapport à 50 000 $, Wana, Guy Moller, il y a tous années Awa, le président Guy Moller, par rapport à 50 000 $, 50 000, combien de famille, ma mission, combien? Parce que l'Obami, moi, belé que Mbongo Moussousou et Batami Pen de Gogi Moller, tous en est sur l'année. Donc, je suis passé sur ce plateau. Je suis avec FM Toko le Bogar, donc canal visuel, tous en est à FM Toko. Merci na Yves Pan, mon frère. Voilà, à Tozana Nagui Moller. Voilà, émission est na canal visuel télévision et puis est na super promo 243. Mbote mingi na bandeko nyonso bapesa biso confiance pona ko na ba chaîne biso par rapport à ba image ya bien totiela rabino na pesi nyonso mbote tozo développer toujours na Imoler par rapport à monter à 50 000 $. Ne ba big non ma fie koti na kati batambol na. Voilà. Parce que là bungalo. Voilà leader. Par rapport à 50 000 $, il y a tous déjà direct pour nayo. Pour ça déjà na bato baza ba combattant libanda poto ba sécurité na musala na lisungi oyo tchaka kongo sala pona bino en retour bozongi sele ascenseur oyo de lobara plus bo foutir la monnaie de singe d'habiter à faire 50 000 $. eza nini président Marai à ce moment audio mongo bimi akena 15 000 $, 35 000 $ etikali pona famille ba obsèque ya ndeko tchaka kongo o atiki lopango te atiki bana. Il y a nini en fait des années expliquer biso nanu expliquer ba ndeko bota la biso nangana biso ipan d'abord bato fo moi reconnaissance fo ezalara na bato nande nini moi j'étais parmi nazana kin parce que na comment avant na Lumbashi nazana kin depuis na yaki mais naza parmi bato autant chaka Congo akoti hôpital na babutu na tongo na ngotango tozola muka Chaka Congo bato abengaki po azanga ba contact ça ina ba relation bele bato abenga selinga audio na tuni qu'est-ce qui ne va pas ayebisinga eza pour ma respiration banda jour oyo Chaka Congo akota hôpital si j'oublie pas ils allaient le 16 janvier
ngai chaque jour na tira makona nga pona hotel état de santé parce que tous aina mangamusu eza na Lubumbashi to solala tira Congo 3-4 jours ko likate photo benga na ngana yi ndeni santé boni boy ndeni côté kuna soki pe moi ça désolé ko ndeni otina nganda kala te otina bito te entre hommes to wana osala na za grand frère master azalaki grand frère master mais makambo batu bazolo bara makambo ya d'abord naza na respect mingi na vena biso mon collègue partenaire collègue na biso nani Bokechu premier OK Bokechu aza collègue musicien aza grand frère aza aimé mais garçon mo bazara na pembeni soki aso aza mutaliboma en général aza mutaliboma azana je te dis aza mutaliboma. Ah bon? Pourquoi na lomoli Bokechu premier na tie siko la barre aza mutaliboma ponga na yebiete aza mutaliboma bato ba otala vont ba excuser nga na mona d'abord parce que azu information abandi ko loba bilobela ka ayemoko naza mutu na zaina chaka ko hôpital banda malade na yeti jour akufaki vendredi nazala ki ona jeudi vendredi na lobi na ba course mo parce que na ba concert na Lubumbashi na bengi sa bato bili na Lubumbashi depuis papa imba na bana bengi sa papa na Lubumbashi deux fois ayo to beti ba concert nazo préparer ba concert mo to ke ngai Blaise Boula Adolphe Dominguez Sampaio souhaitele c'est to ke beta na Lubumbashi mais mala moko vandika sibitu mo moni bato mo na poto bandolo ba liste bato balembongo non $50,000 wana euteli nzela nini $50,000 euteli na nzela ya mokonzi ya mboka tellement azana art ya ba artiste azana ma ya ba artiste tanga yoki liwa ya chaka Congo na nzela ya marai ve marai nde mutakutana naye akutani naye alandi place azalaki chef de l'état qui n'est pas maman naye akine pas maman mat alandi de 18h ti ba yambi ve marai na 0h ve marai akoti ba soloni papa chef de l'état bon marai alobi nini alobi mokonzi biso tokufeli nono na tokufeli nono et puis tokufeli chaka Congo chaka Congo abi biso ba ministère to nini to kosala tabi bon na ko sala contribution na ningi na ngai mokonzi ayebaki nini na sala contribution pa azamona kina kola na kila yebi chaka Congo pe bien chaka Congo akomaki grand na monde na biso musique ndenge nini chaka Congo composa pas plus de 3 chansons mais akomi munene ndenge nini na monde de la musique parce que à côté là na social ngai déjà bakanganga pas producteur nanga mutali boso na monaki bakangisa kinga pas producteur nanga batinga na garde à vue na côté ko to kachote batinga na garde à vue bakanga après une heure de temps mona chaka Congo zoya tako chaka Congo ye ba pesinga tanto sonana chaka Congo abengi PDG Verkis abengi mama chala mwana abengi Kofi Olomide mbala moko na minute na zoka solution na retrouver liberté nanga ozomona donc nazara na considération na ye makasi côté social alinga ko kate abanayi ko linga ko kate ministère abela akoya et puis ministère kate comédien muta théâtre pour revenir que ne batu bazoluba que ba musicien bosungi chaka Congo tetanga banda obela c'est faux ndenge to sola bona kopesa ba image otia ngona illustration ata otianga muki otia ba image na pembeni ndenge mona na ndoya hôpital chaque jour et asuka bozena papa jana mombenga ngam na tinda ikutu voilà mira na banda ko sala wana chaque jour parce que je suis à Kinshasa na zongité le quoi nazana so la muki tongo fona tala avant ke makamususu natale ole so alete moi azole atiki ba fufu nazo menacer ekutu na bité ole fufu foli yango ole fufu ndingwana mais ba miseni so ndenge tozala kati ya groupe na biso mo tosala comme nango ACOM association des musiciens congolaises tosala cotisation wana cotisation banda oleka pa ngai na ko personnaliste wana otiango batu ba monango ngai moko d'abord na côté le bon na poche avant na tout bando sala cotisation na bimisi monta na bimisi na opesa ngo otala ba monta to tiaki wana ngamo na banda otia cotisation batu nyonso bateli ba liste to tiaki komba mutu to tie monta to tie komba mutu to tie monta ndenge banda oleka mais batu mususu pe wana na oloba ba ministère to sala ki cotisation ozomona so mutu ayebi soki ba ministère ba sala sa ko cotisation c'est faux premier batu ba sala cotisation za biso bomba ministère to sala cotisation ti mais nzamba décida ki autrement que azwaye yango azongi pa na ye donc to ko lobela ngo ebelete et puis makambo soki eso wana lobi nanga na yebisa vina nga Bokechu pekisa
pekisa petit no pas dernier de yuma ya kosakana te aza banda esi yuma ya kosakana te donc azolinga tia makelele na place makambo ya yebite azo comprendre te ayeka mbala moko aloba bilobela voilà donc biso tozali nga personnellement tozali na besoin ya Tchaka Kongo nga na ye tosoli jeudi tosola jeudi auto sokola na douche na ye wana na hôpital na ye Tchaka Kongo auto sokola to va mettre sur la naibisi abi naibisi mais le jeudi ozo sentir les habiter ce qu'on a comme bien naibisi ah mais mercredi prochain toi le jeudi vendredi samedi mercredi obima na hôpital abi oui obima abi na obima nga na tinda mwana asanini basokola diane wa bongusanda na bima nga mais abi ah azo sanga bi mais na place on a za lokolo mafona longwa il faut na longwa fona luka place moko espace ezali po respiration nga pena yo senga nga l'air ebele naibisi yo pena immeuble kotona faut kita fuluka abi na lugata na bangiringiri ndako bie kimbangu nazwa. Okay. C'était comme ça tout seul jeudi à couper vendredi. Et puis vendredi dans tout seul à 13h. Bazalaki na vieux Socrate. Avant ba que l'hôpital il y a HG. Na sonné à 13h. Tout seul pe na boyazo bananga na vivacité na bise boy bino boke hôpital nga na zana ba course na ville to na sampayo. To sala ba course po nga fona zonga Lubumbashi. Na komo bise kuna biyo so nga na umena na kine za pona yo. Yo mtozo umisanga abi vanda kaka. Mais tant on a joué l'hôpital, on a un mutu monté l'hôpital. Mutu na na mona na kota famille na yi. Famille Tchaka Kongo ezaki koko na yi. Ouais mobile oui. Koko na mobile ni na ndo kuta. Ali boso. Une fois na kuta Margot kuna. Na kuta Margot une fois. Mais mutu na mama kuta mingi ezaki koko na yi. OK. Koko na mobile wana ni na ndo kuta. Wana na mukia ko yana yi mena ngo. Somba iloko be sala bo hermoso ba facture muso ko futa. So ngana ke futa ngote. Na pesi mwana na ke futa. Nga pas chaque fois non mwana makasi mais siko donc batu balongola na biso d'abord Guy Moller balo ngai mama matanga na yebi yango ndenge basa na yebi ndenge chaîne de dépenses lekela na mboka na biso so misa kufi ndenge basalela na yebi yango ndenge lekela ekendaka bezongi beti ba pesi famille ya Mouei et puis ministre de la culture a organisé na yebi chaîne wana de dépenses ndenge salama voilà mais ko kotsa biso na makambo wana naza kuna te mutazwaki mbongo 50,000 les ave marai vie marai ndazwaki mbongo vieux marai nepe azwi mbongo apesi na maboko ya famille. Donc combien la famille y a une question biso to yeli peut-être ekoluka. Question wana nazolinga okota lango profondément parce que tant bazo pesa na mbongo bazaki bango mibale. Marai na Margot mwana Tchaka Kongo 50,000 ba pesa ni bazaki bango mibale. Donc la question wana ça le faire autour na vieux marai aza na kin. Lui va voyager ta za na kin. Margot peut avec déjà Kimi ma message bimi tout ça. Bon ngana yoki aza na kin. OK. Azana Kim, tout na Margot, tout na vieux marai, pour ba pesa na mbongo ba mibale. Jou ba pesa na pe mbongo biso zakite. Ngai loko na on a organisé ta on a moni ke Tchaka Kongo akufi, j'ai fait de mon mieux, ya koluka place moko studio ezali, ndenge biso no ba mise to sala ka soki, mise akufi, to benga naka, to yembi esili. Studio na ndenge to zokende. Dépense zo sala mebele kuna, na ba mise no sezanga. Ngani na ozo ba imiter ngana zo benga ba collègue po ba yeba po ba yeba ina bango te ngai mo mutu na ozo soki kuweza te bobi situation to wana kisasa ngani na ozo essence na carburant et carburant na moteur wana donc ngai mo na ozo la makambo wana presque nyos les amis o ba yebi donc pona 50,000 tuna vie marai tuna Margot bango ne ba pesa ni mbongo to ba pesa ni mbongo ba ika bango mi balé donc bango mi balé ba yebi nini ba remettre mbongo wana bango mibale do biso tozana makambo wana ti mbongo yo betili solo ya studio avant que na pesa FM bozio yo pesa ki batu ozana transport ozana carburant ko pesa batu soki ba ye na studio bozio wana ezali ya yo moko Guy Moller tu ezalaka na mbongo 50,000 wana po ezana somme moko boye fe bima na 50,000 wana bino artiste pe bozana sima ya misu bodo talela wana. C'est vrai ça, ou le moment qui pour 50,000 on a peut compte la musique ça dit dans ma chanson différente boyembi pour na Tchaka Kongo. Makambe bele. Apo, omoni sur la mission sur les musiciens koufi. Et ça la famille biologique tende ba koufeli. Famille artistique peut ba koufeli. Non yoga. Na on ba bien pour batu ba fongola mato balanda. Deux familles koufeli. José Baïla. Na to sola kana bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ezo ko mate. Bazana mboka ni. Bazana France, mosusu azana Belgique. Et comme makate. Mais bazali kuyiba. Ah na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango bazana France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service.
JP Service Otelelo Économie internationale. Tata na ngai JP Service merci. Ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Bayila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayebisaki yo JP Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JP Service epai ya José Bayila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JP Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo aza tala baza Pointe Noire JP Service ezali soki bane te Angolais nali te nanga Angolais JP Service ekare eza musike Nga d'abord entre nous les artistes babenganga petit verkis le fombo babenganga petit verkis babenganga ministre pour nini parce que nazara social envers les autres so mukeza na salaka ngo on comprend na ko bateke na lar ti mais tango ezalaka na salaka tokoya tokutani bo studio aya guitariste asani transport na pied baba na o sala ngo pona chaka ko na vie na nga chaka ko tango to benga na Lubumbashi soki na bengi na tindi le bitoyo bien dakala mutanda oyeba te so pe na atobenga ninga na to sala ni Airtel Money vie na nga zwana ol mutanda oyeba te donc pour to sala nzembo mutu déjà disposer ki studio na e gratuit studio wana bapesaki biso yango gratuit pour toyemba nga na futi mbongo te bongo po topesa na batransport ne likambo eza likambo te donc mbongo mpe ya $50,000 eye après transport eza nango rien mwa bacarburant mpe eza nango rien mais c'est seulement vérité Gimolé tobanda ozala na kati moloba te tobanda ozala un mois na studio totravaille omona nazwi appel ya nani ingénieur Blaise Bula abenga gi neni bio ndeni kuna na bi toyembama yo nano ye te abi moyena eza te mais zwa zana tindelo mo ilo mo bobakisa carburant pesa bato na transport so inga na pesite ingénieur Belouza na salamo vient na Adolphe Dominguez na salamo a ubenga nga pe boy ayena studio ayi neti jona tata yi abi chaka Congo vraiment to zaina besoin za la vivo kufi na yemba ka ayembi tanga nga bima Adolphe Dominguez abimisi mo apesi ba guitariste nyonso bazaki wana apesi bango transport okoni mama mutu wa Mike Munene nga na ko gérer na studio mo ni na ngo pona futa Mike Munene moni na ngo pona futa sec bides mais ba yé pour ba travailler pour na bolamu ya Chaka Congo. Pourquoi qu'on s'acharner vers les artistes musiciens? Pourquoi? Biso ba musicien tozali na besoin Chaka Kofate. Toyebi valeur na ye. Parmi ba cofondateur artiste en danger wana toyebi sa maloba verbalement. Artiste en danger banda tango Al Pacino akufa. Na 2009 mutayebi yango azate. Mutayebi yango azate na 2009 Al Pacino akufi na ba février wana. Al Pacino akufa le 16 février. Alpa nani Chaka Congo na studio tu sais on dit que de l'aujourd'hui qui non bien comment artiste en danger monde aluka yango mais to encourager à sala makambo wana zo sala wana abundila ka artiste c'était ça voilà mais na ina yebisa su eso wana mutu petit ya bokechu vena nga bokechu premier pegisa petit na yo pegisa petit no pas dernier de yuma ya ko sakana te tant biso to sala makambo na musique congolaise ya zala te mpuku azala tepe azala tepe azaka kati donc azala kaninga zawana bien na bangile so matimi kile aza banda esa ko sakana na yaka bon tant nazolo la bokechu ponya longo vina nga bokechu wana vina ngati OK aza vina nga parce que aza collègue d'abord mais et soit aza maman na banda esa keba voilà. C'est la question de PCFM. $35,000.
Marai Marai a payé la famille. Oh, voilà. 15 000 Marai a zui. Voilà. Voilà, 2 000 euros. Répondez sur la question. Bungalow. 15 000. 15 000 Marai Marai a zui. 35 000 a payé la famille. Et puis, ça, les bungalow, puis le lié, pas la main. Mais il était fou, moi, là, nga la uto sur la Marai na tongo. Ok. Na soli na tongo lelo. Lelo le 40e, le 15 hein? Le 15. Lobi la Saint-Valentin le 15 lelo. Lobi na benga na zwa qui était. Batu ba bi oh non, Marai a voyagé Marai. Na luki na téléphone na zuité mais lelo na tongo na zuya bi ah gi tozana kin. Nazana kin na voyagé na na kin. Donc nazolinga question na mingi otu na fe Marai. Na ko peso numéro ne. Nazana mo. Ah, ya Tigo be WhatsApp na poto wana. Ozo sala wana. Ozo na. Ya Suisse. Non. Ah, mais ben na yezo aye. Obita la bogezo Margot. Bogezo Margot. Ngai peme na chaka Kongo to chaka Kongo akufi na pusa na ye pourquoi? Na la kisa Margot chaîne na biso ndenge artiste alela maka. Tokenda na ministère de culture. Okay. Ministère de la culture au sein de lettre officielle. Si besoin na bino, ministre a rolandela bino a commis la présidence ba PCE bon malgré ba ministre ngo baza ba démissionnaire bientôt là déjà nouveau gouvernement ekobima mais nzela les aller la nini ngwana ata ya sali démarche o akoya sima a okuta dossier le la table a rolandela yango mais ne toza boné ma maison kende to ko kunda pe tsaka ko 100 ministère de misa budget to ko kunda 100 bon 50 000 les alliés. Est-ce que 50 000 les alliés à FM? 50 000 les alliés. Biso tozi na biso mbongo TV Marai mtazoki mbongo azomiseli Margot moi na ya Chaka Kongo. Donc jusque là, moi je m'arrête par là. Au moni na 50 000 déjà 50 000 et pesami. Mokonzi à reconnaître l'artiste na artiste na yé mboka ke bakufeli. Vous comprenez? Mais nazo yoka ke non Azaï Moti Marai Bazana Adjo Salemba. Donc c'est-à-dire, bon, Marai a joué 10 000, Adjo Salemba a joué 5 000. Bon, on a le bilan de l'autre, hein. Le bilan de l'autre. Donc, il faut que vous ayez micro vraiment bolanda 2 personnes au Bapesa na Mbongo. Bolanda 2 personnes au Bapesa na Mbongo. Ve Marai a joué Mbongo, Ve Marai a remettre pas ya Margot. Si vous faut que vous Margot na interview, bien Ve Marai une interview. Bon. Bamba via Dieu salut mangala ibi ngati. Voilà, na hôpital déjà tout le monde qui parmi les artistes wanda yakuna yo zalaki déjà chaque jour. Banda aux hôpital pour na ko rendre visite pas à Chaka Kongo et puis Marai mongolaki na matanga alobaki mutu abengaki ezaki molé. Il zo rappel ya ki molé. Bon, so to tena ba réunion na debi yo mutu na diriger ba réunion. To éviter ni essayer que non pour gi molé ali moi-même na matanga pour diriger sous ba réunion wana te. Bon, et bandaki susu ndenge nini ke yo muto bandaki banana e bandedi ko ya kotala Chaka Kongo na hôpital oye obengi Marai mais comme tanga mbongo Marai avec les devant na ebité banende bon relation au vieux Marai azana ngo na présidence nga na ebité azana ba relation ni moko personnel vraiment na présidence déjà ko sala geste ya ningwana eza nini moko ya féliciter hein eza déjà féliciter ko kende ko luka mokonzi kolelela ye ke no ngamba benga ve Marai na benga la ve Marai ozana kine me Chaka Kongo azobe la fois hôtel ayibisika na hôtel lobby na bengi mardi même mbala moko vendredi Chaka Kongo akufi nga pesu na bengi samedi le se ve Marai ke mutu ngwa hôtel akufi abi ya solo dimanche na le na karibu temse nga pe na le dimanche na karibu variété to kuta na karibu dimanche abi ah bon choix ezate na oyaka na famille na bango natala bango to solo la soki moya ko aider bango na ko aider bango c'est seulement ça ngana linga place au kimeza place au makele les ali na linga raté et donc ça la ngana zonga sima na mama ba démarche et ça parce que ngana bana otali sa Margot nzela chaîne de dépenses ningi sala maka pour et ça la bango bien et ça la yep bien ba vanda kimia ole batatoni pa bato mususu maintenant na monika o alobi ba manquement de respect na zonga ki sima na vai na ngana obi na ole la vie na nga Chaka Kongo na kwa na nga je corps bimana ina télé fleur ici na zongi na nganda na ndenge na organisaki nzembo to kanga mito salango c'était ça seulement donner moninga ke tu moninga na zabu na ya raté place bato bozo kutana na ya raté na osala ka to be saka nzembo si après tout si ça makam na biso donc c'est un peu ça ngana linga place makeli zate donc yango mo na mi benda ke mpenzo to quoi so ne ba kutana na manka ko respect ça la gueule qui molaire à comme musique non na ina tanga vraiment ba comboter mais on comprend côté famille ba homo ba yebi côté famille ba homo ba yebi donc moi ba manquement ba nini ba makelele hein donc na linga ngoti na linga place kimi yali makambo ezali donc c'est bon bo solo li calme
bosala likambo moko na ninga pone toza buto na bakari na adresse muta mutazana ba numéro ni soko lelisi singa boye mutotel likambo salami ezana ba place mususu tando ke na Tchaka Congo ezana bato mususu oyo ngana salisa bango relation na Tchaka Congo à partir de Lubumbashi bakutana boyete bato ngo pe bakoma koyaki bakutana pe na Tchaka Congo mona Tchaka Congo abenga gi memi tozaki na Dr Foreman bozali na ya mais bayebana gite na kibumoto boye ngana salisa bango relation à partir de Lubumbashi ezana ba ivoirien moko na salisa bango relation na Tchaka Congo tango Tchaka Congo akufi babenga tango ngana ke Côte d'Ivoire na 2021 na général de FAO ba ivoirien wana ba produisaki de FAO na bozi kuna ezalaki coupe monga na yaki nango ya général de FAO na bozi ana toke na Côte d'Ivoire babeti tango Tchaka Congo akufi babenga ba regretta fort kutu ne bazana bazotala programme soke bini ba reçoit avion ba roya donc ozomona ngam na salisa li bango relation ba koma ko solola makambo nyonso tozalaki pe na projet déjà na to sala mais artiste n'a jamais demandé projet ngo projet moko ya kosala échange culturel entre les deux capitales Abidjan na Kinshasa Tchaka Congo akufi voilà mais vidéo mo tomonaki ya Kimolé azotonga Margot la fille aînée de Tchaka Congo na kata studio Yabite, ozo reconnaître vidéo wana. Bon, ezaba masolo et solo la marango, et solo la marango ni futaki, c'est bon. Non, muta filmaki, alumine au fala lo ba alumine ngo mais bon, ba température déjà et ça pesagi déjà. Voilà, omoni ezaba musu to lo ba boité mais ninge Tchaka Congo akufi yenu mtazaki likondi ya bana. Ya artiste engagé pe ya bana na ye. Donc alors ninga keboye photo ça l'effort tout ça bango pe pour batika la bien hein sinon te aux ala bien te batika la bien c'est-à-dire moi oyo komonana bakundi papa bien oyo kotika la ba profiter nango si vous faites au somba terrain ba sombi terrain pe base à l'abrité vous comprenez base à la bien base à la l'aise donc na sens wana na sens ya mabete quoi donc voilà voilà Guy Moller ata nasi na reconnaissance na appel au benga ivi marai akaniso ata na moi chwekete na wa yazwaki ba pesinga ko tout lisolo mbongo ebi nango vena nga bozi lisolo nteke petit nteke bale donc voilà yemo Tchaka Congo amelo ba l'argent travaillé amelo ba l'argent travaillé donc mais bon eza mbongo biso tozo espérer to zoate mais souci na biso zande Tchaka Congo akundama bien ba moni ba exposer na musée ba décorer non makambo nyos obsèque na leki calme to geti na dernier demeure na souci na ngande yango wana voilà malgré que musika na matanga mais oza toujours na studio oza sangisa toujours ba ndikono ba artiste et musicien pour na chanson hommage pour na Tchaka Congo ezo le gande le katebe ba artiste bele ba yembi ba talaka doyen na biso Jalon Bomenga yembi Juna Mombafu yembi à partir à Poto oui on bon mais bato bele ba yembi ba Montana Kaminga ba Shulai ba Tata de Veringuez ba Blaise ba tout on y soit que Tchaka Congo kufi et donc moni kutu déjà na Sokoda ba tiaka chargé social OK yembi ba tiaka chargé social na Sokoda bon te perdre malgré actif na ba concert azala qui vraiment sousté mais te perdre mutumo ba nalandela ba artiste musicien quand même artiste en général na social donc te perdre benaye voilà donc sinon micro et pas ya Ivipan voilà merci tout na souka leader un mona ba ndeko ba ta la biso surtout que ba qualifier kio comme un voleur et le mo réaliser ça mususu et surtout que ba yeba ki pembeni ya Tchaka Congo atiki biso mais lelo na matango zomona na te lilo ba ndeko na pesa question ba ndeko batuna ki biso ngomoni mon ami FM atuna ki awa alors tout qui le micro au désannoncé Michel Lelo numéro de téléphone mambote topé au singali sungi topé assistance na bandeko bakoya pona ko sunga ba pseke de Tchaka Congo et puis ceux qui idée programme ezali au pesa c'est une question sur bandeko batuna biso programme quand voilà tout le micro là ça tout le micro OK donc nangana le ba que venanga boketu pekisa petit na yo soki soki nani wana pekisa ye venanga boketu pekisa ye po za yuma za bandes tango biso to okutana na Brazzaville to okutana ba Brazzaville ozali na Brazza na ba général Dabira
tant biso to sala bangengi na mboka oyo ye soki général soki commandant ya wapi azalaka te donc yebisa ye atalaka bakombo oyo akosalir akeba ayeba ke donc asala attention ayeba ke wana zoso aoloba ndenge wana petit ya King Kessere Menea descendant ya King Kessere Menea do akeba descendant 10e anniversaire ya papa na we na nekoko mon anniversaire non toza na 10e anniversaire mois de février oyo eza mois na ye eza mois ya King Kessere Menea to préparer ba concert na Lubumbashi Kolwezi pe tokozonga Kinshasa po tobeta awa na showbiz toke kotikela ye fleur na ye mais souci moko toza nango tosala démarche tolandela basalela ye monument via azalaki mwana bandal basalela ye monument na Kikwiti mais faut basalela ye monument na Kinshasa parce que abanda kosala mosala na Kinshasa asali makambo nyonso na Kinshasa faut batiela ye monument ndenge batiela papa yemba monument na Matonge King Kessere Menea faut batiela ye monument na bandal tokomeka kosala démarche wana pa baautorité oyo bazala sur place makambo ekende bien quoi oyo nyonso aza na besoin numéro na ngai eza plus 243 99 54 34 158 99 54 34 158 aso soki général aso oza vrai humain tant biso tosala bangingi na mboka tant biso tobanda quand nous avons créé ce monde des artistes à notre image yo eso ozalaka wapi oza yuma komeka koloba susu te vie nanga boketu pekisa peti na yo aza yuma donc voilà naye nakosanga nanga libosa mozambe na yo salelanga yeso salelanga yeso salelanga bisenga nzamba londe nalebi vi yapesanga kabelanga bisenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi vi bisenga nzamba londe lokota ngai yeso lokotanga yesu lokotanga jesu kotikanga ite lokotanga yo naye nakosanga nanga libosa mozambe na yo salelanga yesu salelanga yesu salelanga yesu salelanga yesu bisenga nzamba londe nalebi vi yapesanga kabelanga bisenga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi vi bisenga nzamba londe lokotanga yeso lokotanga yesu lokotanga jesu kotikanga ite
tombola ngai yeso yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai yo yeso yeso lesa wafako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chirabo chirabo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga onayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo